Zandenga, JDK, John Diamonica, Nzambe ya mwana moke. Viens dans mon port, mon konzi Kofi Olomide, les jeunes patos. Ornella Yowa, Kabongo. JDK mon pa mon konzi soda poto. John Diamonica. Mon nombalo mon ta moto akolinga baninga pa za moto monene ya kosunga ninga. JDK mon pa mon konzi. Balo baba lingate yonde. JDK mon pa mon konzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mon pa mon konzi. Mon nombalo na mposa miliki mpa ebolinga bato. Ba Congolais na ba Français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto Bandeko balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto bakomi kobenga les refoulés de Arena ya Bruxelles oyo ya concert ya Ferregola nalobaki tolobaka ba musicien bolandaka bazana mikanda na bango. Et puis ba musicien obolandaka obokoma ba fana kwiti obokoma lokola ba zoba na bango obokoma ko bunda pona bango ko finga ka batu pona bango bayebi binote bazape na tina na binote. La preuve en est que bouti koyoka ngoti ko beta li solo kala mingi te. Ngoti beta li solo kala mingi te. Ya ndeko na biso oyo bauti ko refouler bazaki na bande na bango ya cortège bautaki ING Arena ya Bruxelles bautaki concert bakangi bango na péage tant baleki kaka frontière Belgique France bauti na autoroute A7 ya Belgique baokota sko A2 oyo ya France et utaka na niveau ya Amiens dans la Somme na département 80 au bayebi soda ya poto ezaka intégration na la problème na yote vanda landa émission au comprendre que na ka ko sunga bino na prévenir que bakomi ko benga bande ko na loba yango na munoko nini soda ya poto na ko sala contre yote na ko sala ennemi na yote na ko sala pe na jalousie na yo ata mukolo moko te na makobetali ba concert ko ngendo liantaba ko ngendo ko bina kokende komela kopusa sans permis kopusa sans assurance kopusa sans mukanda na kozala na zuwa na yo ata mukolo moko te ponga sole ya poto nyonso za okoka nzoto eza okoka biloko ya nzoto eza okoka naza kobundela nde bino boko akozwa mayele na mboka oto vani mboka mundele makambo eza ya kobeba ndeko na biso sikoyo na minito yo aza na pigeon ya soki na commune na Ngaliema na kasese na maloué ka soki wapi donc aza na pigeon akimi bumbu pona nini isika olala ezate fufa olia ezate mais na poto aza kolia na epepele azanga te akolia siko kune komi ya ba calcul mandeko na nga boyoka ndeko ya mwasi abenginga azwinga te atikelinga voice na voice na uti koyoka na kochela bino boyoka bino moko oya lobi ensuite ngai na rappeler ye par rapport ya voice atingelenga na rappeler ye to sololi na ye ayo sala nga deuxième voice pour na expliquer makambo ndenge elekaki na rabela na bino bien que bazaki 11 à 12 na cortège basalaki bakangaki 7 na 7 bakangaki 2 bazaki na attestation na bango oyo ezo permettre bango baza na territoire français kasi 5 bazaki mutakala biloko ya nzoto
ya okokate biloko ya nzoto esi ekufa kala ba se retrouver na République démocratique du Congo na minute oyo ba owe la place ya kolala ba owe la poulet mayo boyo kaka eza na moto mabe te eza ka tozolinga nde tosunga bino ozana mukanda te koyokela ngo soni te olinga te matala na mo bola prouve mo si o prouve mo boyeza na muka ndo ba konsunga te nde konsunga mo pona ko so conseil pande ya show de TV no pas le dinator nako pekso concerté nako pekso que no lien tabaté nako pekso que no mela masanga te mais mela masanga avec modération kende ko lien tabalinga pozonga na ndako potiki mwasi na bana bino bokenda boke libela siko biso tozo ba rapport ba opesa biso toujours opesa bino bozo finga biso bo finga biso ba mama bande ko ngai bino moko boyoka na yango avana ke musika na osenga na bande ko bolinga soda ya poto on a aussi la nouvelle mission ya malamu en matière d'immigration kosunga mikanda orientation ba démarche administrative ezo sunga batebele oyo nga moko peut-être na yebité batebele ba mikanda na bango ezongi ba renouvellement mikanda na bango ezongi ba juba mikanda na bango ba juba nationalité grâce ya ba conseil ya soda ya poto est-ce que pendant na koza l'ennemi na yo na suko peso conseil na sunga yo non, ba Congolais, to fongola mitema. Ba Congolais to zana moi cerveau, moi boigné ezala. To yaka koloba boye pona ko sunga bino, pona ko alerter bino. Ezala te pona ko nuire na ba vie na bino. Yo ye komo loba loba ote, soda poto ozo bangisa batu, o bangisa ba Congolais, ozo traumatiser peuple. Longwa kuna imbécile, nyamana yo zanani. On appelle li ya mama na yo bande kona ngai o peuple ya ndenge nini mon ami personnel Fiston Pelende tata ya Sedek Radio Lokole oyo peuple ya ndenge nini ya chuke bokechuwa yambo José Yungu l'homme simple batu na ngai otozana bango to betaka masolo pona osunga bino mama Raisa pindi ba Raisa tozaka kobeta masolo kaka pona kosunga mais bolingi ko comprendre te boyoka sikoyo na uti ko sala émission ka ya pas longtemps awa na juste ce message mususu ya na ba ina bino na kati ya 5 ba refulaki mwana mwasi azalaki auti ko zo numéro ya soda ya poto auti ko benga azwinga te atiki message na rappeler ye na uti no deuxième voice ongane to sololi asalilinga bande ko ngai te. Je suis pour rien. Et quand mon thème on nzamba pesa ngai na sunga kabino. Eza mabongisi ya nkolo. Na yango pina profiter tout ça à moi prière rapidement. Pour bino so neka makama mikanda, bon motele matem la soda ya poto et pourtant nazo sunga kabino. Alors Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, grand prêtre mopao ya mopao yoza mokonzi na bango sunga bana na yo kota na cerveau ya bana na yo kota na mitu ya bana na yo bana ngo banani ba Congolais sunga bango bazonga batu bameka ka kota la tamwa moke na sima tala fera lobaki tala sima ozonga mutu fere mutu lobaki yango tala sima ozonga mutu mais yemoko fere azana mukanda siko bato bazolanda ye ba fanatique na ye o bazana mikanda te bazo kotala sima te bazonga batu bakomi kolela c'est trop tard na minute c'est trop tard na osala nini na osungo na niveau nini ngai préfecture te ngai pe o naza boye na pesa mikanda te ngai pe o naza na pe aéroport te bande ko ngai bazo refoulé bino sikoyo na discrétion par Turquie on s'est retrouvé à Kinshasa. Alors bande ko ngai na robetaka c'était magama mikande comme grave ko renouveler mukanda et comme il kamuna français la langue de Molière il faut ko yeba ko loba français na France lelo
pona okoka kozwa mukanda na yo to okoka ko renouveler mukanda na yo bande kona ngai botala image te parce que naza en place mo boye voilà mo boye ça moi noir bani tout mais botala image te boyo kande ona oloba quand je parle comme ça je suis sérieux na nazali muto na zo ka ko pesa une information bande kona ngai ko relayer kaka information naza muto na kozala naïbité peuple yo naïbité tata mwasi ya bana maman mami Charlotte Ntsilu na dreux oyo peuple ya ndenge nini chéri Paul la mère beau na Chartres 28 oyo peuple ya ndenge nini mère double oyo ya vie Souza oyo peuple ya ndenge nini bande kona ngai na uti ko yebisa bino tout à l'heure que l'émission auto sala bokeba contrôle systématique. Alors, Naline expliquer qu'est-ce que c'est contrôle systématique. Contrôle systématique, c'est-à-dire que ce va croiser au kaka. Moto moyindo. Bana ba doute kutute, ba ebiga moto moyindo mingi oza na mukanda te même ngai soda ya poto. Tant on a na civil, na uleka peut-être na ba Paris to na ba au moins pe ba telemisinga. Pourquoi on a un moto moyindo? Monsieur, contrôle d'identité. Quand on l'a dit, ah, Oga. Vous regardez la vérité. Si on a dit, ça dit, bah, contrôler. Si on a dit, on a contrôle comme on a. Bonjour. Donc, bah, que, wana zali, moi, nandaku. Mais yo mukande zate. Document ezate. Même ya mapa ezate, papier mapa, mukanda mapa ezate. Mais ozaka na ba tetu moko boye, ko kendaka na ba concert, ko lukaka makama minene, ko poussaka ba voiture ezanga, ozanga permis, ozanga assurance. Ndeko na ngai. Comment yo repousse la voiture? Osombi bena voiture, osombi voiture na mukanda te. Yebisa ngai penda yebisa ba congolais obo ilanda ngai na minito yo comment ko somba voiture osomi voiture wana mukanda te ça dit so na mukanda te forcément ça la permis à part ozo compter na permis na ya Congo oyo babengango awa papier mapa awa e compte souté bandi kona bu changer bizaleli bozonga batu obi mona kati ba buzuba obozo sala peuple congolais comme le Niama, c'est-à-dire contrôle les sociétés, donc respect des sociétés, bolingo zate, solidarité zate, batwa vivre le roi Niama, bolingo peut conseiller, sur la personne conseil, ou yote de melinga, ozo loba donc bozo kansaki biso to loba ngo kapone linga loba. Toujours loba pour tout sunga bino. Alors, boyoka ndeko na biso sikoyo niveau oyo makambo ekomi. Ngaite Anita Molenbeek ngaite fote na ngaite mopao mokonzi jideka mopao mokonzi soda ya mputu soda ya minkiri eloba l'empereur Mbiakos poto ya basoda soda ya poto. Alors Tolanda, boyoka bino moko, niveau nini makambe komi, Tolanda. Allô, Soda Poto. Bonjour. Soda Poto, naïbi ki okokamwa. Oyebi ngaiti, même numéro nanga. Mais, na bengio. Pour la posa, vraiment, elle est sounie na yo. Bolimbi sanga na katima mukeya, kwa lobi. Naebi ko okamwa. Mais na okamwa soute. Na okamwa te pour peuple azali peuple moko naebi te na okamwa soute. Donc tozaka ndeko ya ko loba kaka to continuer ko loba po na okamwa na ngelo moko te. Bakangi bango lelo te babandi ko kanga banda kala boyo kana bino kate. Et puis naebi ke mingi baja ba uta ba Belgique ba uta ba Canada ba uta ba bon ba Canada encore ça va muta uta Canada forcément force na mukanda. Mais bato ba uta ba Belgique ba Hollande ba Suisse ba mboka pene ah tout ça bazar ba na bikanda te mais bazo préparer hippodrome de Vincennes. Ba préparer hippodrome de Vincennes mais mikande za te biloko nzoto za okokate.
ayi komaneno motema ya mama Hortense na DK na Danemark ozoyoka bazana bona mikanda te me balingi kaka ba concert balingi ba déplacement ba longue distance balingi ba long trajet balingi ba makama minene mais mikande zate matala na kaka tolanda numéro na yo à travers ya sœur nanga moko boye oyebani na ye apesinga numéro na yo ayebisinga yo osalaka ba émission na poto yango moi na contacte yo on a la poche vraiment ya aide na yo nga na vandaka na France naza mwana poto na umeli pe kuna mais etombaki ke na butu ya samedi ya le 8 tokangani na baninga na nga tozalaki 12 personnes tokendeki concert ya feri na Belgique na arena après concert vers 5 heures na retour na biso donc tokomaki na péage tokutani na mbila bambila bameaki biso moya kosala autre mais ezalaki te babandi kocontrole biso sur 12 personnes tozalaki bakangaki 7 personnes na 7 personnes wana 2 personnes bazalaki na mikanda na bango baliberaki bango biso 5 totikalaki baye ko refule biso lundi ba refule ki biso to ko se retrouver na aéroport Angil donc to kompe na aéroport Angil poto lukato bima bakangi biso lisusu pa bato ya DGM donc en tout cas tozalaki na moyen te tokangama eka na kati ya biso pa tozalaki wana na salle wana donc kaka lelo samedi les familles n'ont pas payé la DGM wana ba foutu nga $500 na bimi lelo samedi le 14 juin ba foutu la ki mo famille na yeka bimaki 3 personnes batikalaki niembes na tsali ko tika bango ka kuna ngai na mintu na siku na Kinshasa na commune ya Kinshasa na famille na ngai yango moni donc naza vraiment na passe pasi makasi omona na senga lisunge pai na yo sokoko ko sunga ngai nalobaka tous les jours bisangani na ko sala bolanda ka émission sunga nga vraiment na zande kona mwasi papa soda poto sunga nga vraiment na biko yebi ngai te mais ndeko na nga pesinga numéro na yo je crois que boyebani sunga nga vraiment problème naza na vraiment ya pasi ya sérieux ya mwana donc naza stressé abati donc nazo kokati papa donc ngande kona mwasi nazo bati na sala nini vraiment en tout cas sur sunga ngo za malamu sunga nga vraiment bandeko boyoki na sungaye so na sungiye ngo za malamu mingi yende kona nga ya mwasi mais tant toko lobaka soda pour tout temps nazo lobaka na ko lobaka tongo midi pourquoi est-ce que na loba na batu na loba na banyama na loba na ba mur et puis so na ndi mwasi oyo malamu ndeko mwasi oyo esa nga passe na motema ala na ndeko be mission na ngate ala na ndeko be mission na ngate pour lobi bien que au salaire de mission na France et pourtant va na France soda pourtant za na France do bazali bato yo ya baloyenge ya banganda bato yo ya matalana mukande zateme alobika ngape naza yanke na botami na kin na reprouver kaka na okende kaka qui vivra verra botika biso to secrètement muke ba makambo to ko melango ba champagne. C'est-à-dire, na coupé pendant champagne, na on met la peau na ba refoulé yo. Naza na batebele ba osala nga ba commentaire ba balanga soda poto tika bango ba vanda kuna. Tika ba refoulé bango. Ba yo kakate. Minga esala nga pasi. Nenge ndeko mwasi olela. Nenge leki ya ndeko mobali autai kolela. Motu na bango moko ezali to sa ndeni poto zonga poto. Mais osala ki na poto. Ozalaki déjà na poto. C'est le moment où vous avez la poto, où vous tikali bo yoka, où vous l'avez mission, où vous yoka. Na minute yo,
zala déjà que nazara na poto na lukana mi batila nazara na poto pour kuna place rola les rosa mobulu et là rolia za passe fufu to comme la fufu bomoni ne comme ça que tu retrouver na pigeon malueka na bi soki pigeon malueka soki pigeon bon à se retrouver kuna akimi bumbu parce que na bumbu tala kaka moi na poto donc bande ko ngai na ko sola nande ko na biso ya mwasi na benye na WhatsApp na ye to sololi na ye mais na ika motema munene na yokiye na expliquer ndenge nini voilà mais na lingi boyoka deuxième voice deuxième audio asalilinga parce que azo koka kosola nanga na téléphone te to sololi na ye mais mo boye azo lela et ça passe na motema bande ko ngai Maman Gisèle Nkumu na Poitiers soda poto na kokite sert azo lela nous sommes moi ça na téléphone alobi soda poto ils ont leçon na zui asalinga voice abi yoki sabandeko et on est yoki sabino voice ya mibala sali pona eko ko sunga ba oyo batikali ba oyo ba za ko préparer ba concert mususu na peki sebino concert te pour hippodrome de Vincennes on est à Vienna grand mo pa au Koffi Olomide songa mbeli oya mama si na peki sa mutu concert te mais ndeko ngai soki biloko ya nzoto za kokate concert oyo e oleka en direct okolanda na yo tala kutu ngai soda ya poto biloko ya nzoto nyoso te vanda e koka et apo na ki vantar te apo yo comprendre que ba biloko ne lobela ngai loko te wana ya Vienna ngai Bolimbi sangai. Bolimbi sangai. Bande ko ngai. Nga kutu ba concert ilobela ngai loko te. Nage lukani na concert. Nage lukani ni na concert. Wana ya concert ya Vienna ngai le grand mopao Koffi Olomide boyebi chaîne nanga JDK Mopao TV. Mais nage lukani na concert. Nana makamuso ko sala nana ba mission ngai ba mission opérationnelle territoriale ya misala na biso nazo sunga bino bandeko ngai boyebi mingi te nga na yebika muke mais na yebi moi muke koleka yo mais na lobi te que naza mayele koleka yo mais na lobi na comprendre que soda poto ayebi moi abiloka mike ba terme juridique ba antécédent na yo soki za ya kobeba oyebi no kute elingelo bani antécédent casier judiciaire na yo oyebite bandeko na ngai bozo poussa ba voiture mais soko bomika mutu ozana permité ozana assurance te wana mukanda te vi na yo abu pia ekufi e baby alors boyoka ndeko na biso voice musa sailinga tolanda OK merci beaucoup Soda Poto. Na CP vraiment la gentillesse na yo, ne mo solo nanga bien. Je ne m'attendais pas. En tout cas, nazo regretté. Ce qui n'a pas qui bien avant. Peut-être ngana se retrouver le na Congo té. Ngana se retrouver na Congo té. Na 12 personnes tozalaki. 5 personnes ba zwa ki ba moté, 7 personnes ba kanaki biso wana. 2 personnes bazaki na attestation na bango 5 personnes oyo totikala ki tozaki vraiment na mokanda te na eloko te nde omoni bakangaki biso barefule biso lelo na se retrouve na Kinshasa naozanga na place ya kolala Soda Poto naozanga na place ya kolala nga ndeko nao nazoyebisa yo na condition ya bafamille na biso awa kitoko te donc na komo to mitu misala lukata place ni na lukata ndeko moko pe mutu moko apesa nga place moko ya bien ya propre ya kolala alaka to yeba ni biso bana poto mais yo mwana poto zo se retrouver na Kinshasa na eloko te mais bino bana poto pe boyo kaka ezana humiliation bino bana poto humiliation batako chola epai batako kama bazoka mawa bozoka mais tu Soda Poto zoka mawa malgré buzoba nazoka kaka mawa ezaka ba erreur eza vraiment ba erreur grave ou biso bana poto to kometaka
Ils appellent sous forme à concert, pour que ça va venir à la puissance comme le sous. Ce que vous avez dans mon candidat, pourquoi on commit tout ça? On déplace que l'on voit, France, Belgique, ok, commit ça à risque, mon copain. Peuple yo. Il y a ma paix. Yo mon candidat, vous allez voir France, Belgique, ok, quand tu as un concert, où ils ont la distraction, mon copain, ma pamba, quand tu as un concert, on a pas besoin de mikana na bango. Ah. Ba yebi binote. Bouyuki. Bouyuki. Ah. Ah. Bouyuki. Avec des larmes aux yeux, la zone de la Ipa na yon de Konanga Soda Poto, à travers la émission na yon salaka, vraiment sunganga y ser na yo, sunganga na ser na yo. So ko sunganga na nengi ninyo na ko luka moyena zonga, o via Kishasa na ko kamo sote. Ambo? Via Kishasa na ko kamo les sote, na ko kamo les sote. Ah. Mawa mingi. Ya bien te. Mon salate ma famille moi biso po yebi ba position donc toza ba congolais donc bosani modèle de vivre na Kinshasa te donc nazo la yo vraiment sunganga Soda Poto bandeko na usuka nanga awa na moni commentaire o na ko sala te bino moko boyoki Soda Poto sungangai parce que ba condition ya mboko yo mais ba condition ya mboka wana tango za na poto est-ce boye barate ba condition wana za bongo bino bato botikali siko boye psangai na usungai na nini na futela ebiye na sele ba démarche aja mwana poto ba vane na poto ba ebi ndenge makambo ezalaka soki nde toza ko yoka nde to yoka to tiki ki tetu to tiki ki matalana to se retrouver dans la situation oyoté. Na lobi on les na répétango na yaka ko alerter. Na yaka te pona traumatiser yo, pona bangisa yo, po yo banga anuka pamba pamba. Yo banga anuka. Seule communauté o ensemble la lokola ba congolais ezate. Ka bango ba banga aliwa. Ka bango ba banga ndoki. Bande ko ngai botala ba image te mwezo mamulili mais bo landakaka on a loba beza très important. Prenez conscience. Bo bima na matalana, bo bima na ba ki fanatisme ezangatina. Ba musicien wana ba yebi bino te, ba pe intérêt o yeba bino te. So ipe karma o, so ipe nini na yebite, mais bo yeba ka ke yemora lo bien. Qui fanatisme me mingati na ING Arena ya Bruxelles pendant que n'amoro consciemment nana mukandate faire écoute ibingate amona nga kutu pete akoyeba pe ngate makambo kutata yoki ngo etali kutu yete voir même kuta oseka na ye na minute faire oseka ah bon ba gré ba congolais ah bon et makambo et ya kanango oyini ba réponse pa pesa. Donc, sois conscience. J'ai rien contre toi. Nanina no bana expliquer yo. J'ai rien contre toi. Kende concert au lingi, kende kolienta bolingi, kende ngando lingi, kende chez Djonga, kende na yo Belgique, Bruxelles, kende na yo Hollande, Suisse, Landa ba musicien on nengo lingi. Sala oyo lingi. Eza problème nanga te. Mais problème nanga ezali ko na ba situation oyo. Tsoki ba kangi bino, tande bozo ko lela siko epa Soda Poto. Mais Soda Poto tanga za ko loba, boza ko ignorenga, boza ko finganga, bo finganga pe mama. Alors, prenez conscience. Vraiment, prenez conscience. Na rosuka nanga awa, na robeta kaka, c'était, bandeko nangai, bandeko na biso 5, bazali, na Kinshasa, lelo, depuis Boyoki, barefule bango, depuis je crois les 10. Naibita lobi lundi, depuis les 10, bazali na Kisasa, Kinshasa, Oboyoka Kisasa, Kinshasa, bazali na kati na terrain,
3 baza siko na DGM baza kaka ya DGM muta futu le bango $500 azati yende on ça moi ça bimika leo na tongo ya samedi ya lelo ya le 14 juin bato libéré ka depuis ba kangai bango ba le ba komaki na aéroport Njili ninga na bango bimaki déjà aza lero na pigeon kuna na malueka aza ko ndolia fufu na ye mais baza ko réfléchir ba ozonga ndenge nini. Alors je ne suis pour rien, je suis là seulement pour vous rendre service, vous aider. Et gratuitement. Alors on peut s'emboter dans na 10 jano les justiciers, fitu oyo ya colonne, en Allemagne, Bundes, bambote ebele. Na pesi Samouraï Manzao, l'italien, Elambande Elamba, président, bienvenue Bianco, 72 Lema, Ekoyate. Après si les rassembleurs dit Gianni, les rassembleurs Gianni Kabouikou, Paris Centre. Na robak sambote na ngai na mafuta oya Dorothée et Dorothée mafuta na katia Gironde na Bordeaux 33 na bakisi Dio Mandela Godfather bambote no ngwana na kata Bundes kulut na ngai na pesi mbote na ngai na Yampangi oya Mama Lumière Swamunu na Sable d'Olonne 85 na robakisa mbote na Maître Alain Lyon na Sanois 95 na bakisi mbote na ngai na Maître Nico Jack Bauer na Paris et Maître Antosha oyo ya 77 na Champagne Papa Mavakala Jean-Pierre na Savigny le Temple bambote no yangwana Poba Rachou Poba ya Rachou na 77 na Val de na Seine-et-Marne pardon kuna na ba côté ya Disneyland bambote et Belé na robakisa mbote na ngai na Frédéric Ntsumbu ba Frédéric bambote na yo vient na Jean Badra na pesi vie Dikreno et James na Evre bambote belé Maître Chang na bosani yote bambote no yangwana en tout cas bandeko na ngai obolindra sole ya poto bo s'abonner ebele Rife Makiona le docteur Yatati Malonda na Marli Gomo adorable adoré Kabeya na Paris boza ebele obolindra sole ya poto en tout cas to s'abonner na Kosuka awa Nina exotique boutique na Arpajon 91 na département ya Essonne na pesi Patrick Koulosa na Arpajon 91 Essonne bambote ebele en tout cas nzambe alola apambola bino mère double Maman Mbole oyo ya Lyon mère double mère double Pepe Pelagie na Lyon bambote ebele et puis bandeko niso bolinga soda ya poto botikanga te bosunga ngai na moi chweke poto sunga bana bino ba orpheline bana bino ya betike et puis ba oyo nyonso ba papa na ba mama oyo ba kufela ba mosungi na bango boya ensemble Jerry Lubaki na Mama Louise na Bruxelles bozanga te kosunga ya Guibert Dibonza les monuments ya Caroline du Nord oyo motema ya mama Geneviève Dibonza Gou Pasteur Gilles Dibonza na Caroline du Nord Landu Dibonza San Paolo na Canada bambote belé et na kobosa na te Jack Emmanuel na Canada bambote no yangwana sans oublier Comini Cambro oyo ya La Défense na Paris sans oublier mon yaya Féroce Lomeka ya La Défense Paris mon yaya Féroce Mukamina ya Ferdinand na Irlande du Nord bambote ebele en tout cas nzambe alola a pambola bino Jacques Luemba na bosani yote vraiment boza ebele bolinga soda poto naza kozela lisungi na bino pona bana biso pasteur André Moupaka oyo ya Mante la ville en tout cas bandeko na ngai to s'abonner ebele na soki awa Radio Lokole Fisto Pelende José Yungo l'homme simple billet l'image en Afrique du Sud prophète Jack Oyo ya Cape Town en tout cas bambote na biso nzambe alola apambola comme la prochaine émission ciao
Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.